Nangolo bechideo Landa Yesu Nangolo Basoda ya Purusi Tubandinga ya yani Lelo ezali iyenga na lisekwa iyenga na kukumisa lisekwa. Tem na biso ezali elonga kati na lisekwa. Na tableau noir tomoni mwanze momoko na anglais ekena kaboyo I serve a risen savior. Nazo servir sauveur mobikisi oyo asekwa risen. He's in the world today. Azali kati na mokili lelo azana bomoy. I know, je connais, I know that he is living. Na yebiete ye azana bomoy. No matter what man may say. Atabantu bakoloba nini. Ngai na yebiete azana bomoy. Okuki koloba amen na nzemo ango. Eke nakaboyo. I serve a risen Savior. He's in the world today. I know that he is living, whatever men may say. Okay, nege toyemba kangu na anglais. Na yebete azana bomoy. Amen. Tala fondation na biso bandimi ezali kati na lisekwa na Yesu. Ata kufu na ye ezalaki nécessaire. Ata kunama na ye ezalaki nécessaire. Mais essentiel ezali ete asekwi azana bomoy alongi liwa. Yango wana nde tolingi kozwa mwa ba verset moke na mukano na Nzambe na première Bakolinto chapitre 15. Mpe tolingi verset clé na biso oyo ekosunga biso mingi ezali na première Bakolinto chapitre 15 verset 57. Elobi matondi epai na Nzambe oyo apesi biso elonga na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo. Amen. Tozana elonga bobele na nzela na Yesu. Bobele na nzela na kufwa kunama lisekwa na ye nde tozana elonga. Elonga likolo na masumu. Elonga likolo na mokili. Elonga likolo na satana. Elonga likolo na enemi oyo azozila yo na ngai komu na ye kufwa. Enemi wana zoya. Tala nzolo na yo na ngai tali wapi. Eutaki na pusher ekozonga na pusher. Mais quand ekosalama ntango nini nani akotombola mosapi ala kisanga ntango ekosalama eyebani te. Muntu nakolakisa mosapi eyebani te. Toyebi te soko ekozala lelo soko lobi me toyebete Nzambe apesi biso lelo lobi toyebi yango makamu na yango te. Ata na simla lobi tozana ba programme tozobongisa ba plan ba projet ba date me toyebi yango te. Tolingi koyeba ete lisekwa ezali eloko eza fondation na biso bandimi. Boyebi ete na ntango na Yesu bazalaki na ba religion mibale. Nani ayebi ba religion oyo mibale na ntango na Yesu? Tozalaki na banani? Ba pharisien na banani? Saddukai, ndenge tolobaka. Tozalaki na ba religion. Nani ayebi oyo bandimaki ete lisekwa ezali mpe ba oyo baboyaki lisekwa? Ezali ba pharisien nde bandimaki lisekwa. Me ba Saddukai basalaki nini? Baboyaki lisekwa balobi lisekwa ezate. Yobo azali moko na ba auteur na ancien na Bible. Yobo alobaki liloba na important alobi na yebi ete soko atana kufi lisekwa ekozala. Amen. Yoba ayebi akiango. Mpe tokotala yango na conclusion na biso.
lelo nalingi kosimba ba point minei ezali kuna na tableau mpe ba papier ezali pona muto alingi kozwa note bakuki kozwa mwa ndambo me mususu tokotika mpona ba candidature na banto oyo ekwei tokotika ngo kuna me ndambo boko kukata ngo ata ndambo pona muntu kozwa note mpe tolobi ete tokenda kosolola yango lisusu na bandako na biso elongo na bavoisin na biso po oyo tozwi topesa bantu mususu. C'est ça 2 Timothée 2. Oyo tozwi batei biso mpe efo tokenda koteya soko mwasi azalaki te, soko bana bazalaki te, soko voisin azalaki te, tokenda koteya yango lisusu na bamususu. Bongo tolingi ko simba 4 points ebandi yonso na ba paix. Liboso za problème na 1 Corinthiens chapitre 15. Na mibale ezalinde plan. Nzambe azana plan. Muntu azana problème. Nzambe azana plan. Mais na misato preuve était plan na Nzambe eza yango pe esalami. Mpe na minei tolingi kosimba lilobo oyo na suka ezali promesse. Donc problème, plan, preuve, promesse. Tolingi kobana na oyo na liboso problème. Totala problème nini? Problème tokomona yango na verset 14. Muntu yonso afungula Bible na ye na mukana na 1 Bakorinto. Tomona ba Bible oyo yonso ayi na Bible na ye botel misango tomona yango. Merci esengeli mutu yonso aza na Bible na yo moko. Soko za na yango te yaka kosolo na ngai nzela nini okoki kozwa Bible na yo te iyenge koya oya na Bible na yo. Fungula yango na Nouveau Testament na 1 Bakorinto chapitre 15 mpe total na verset 14 sika pasteur atangila kibiso. Elobi na verset 14 na 1 Corinthiens 15. Soko Klesto a sekwite kosakula na biso ezali mpamba. Kondima na biso ezali mpe mpamba. Tozwa miete tozali kosakula na lokuta makamu na Nzambe. Tozali kosakula mpona Nzambe ete asekwisi Yesu. Nde soko na solo bakufi bakosekwa te. Asekwisi yete. Nzambe soko bakufi bakosekwa te. Mbele Klesto asekwite. Soko Klesto asekwite. Kondima na biso ezali bobele mpamba. Mpe bozali nano kati na masumu na bino. Mpe mpe bango balali mpongi. Kati na Klesto babebi. Soko tozali kolikia na Klesto bobele na bomoi oyo tozali koleka bantu yonso na mawa. Nde solo Yesu asekwi longwa na bakofi. Amen. Bible elobi na verset 14 soko Yesu asekwite kosakola. Prédication na pasteur Daniel eza 0. Mpe elobi lisusu ete bozali nano kati na masumu na bino. Mpe elobi ba oyo bakufi kati na Klesto babebi, c'est-à-dire sont perdus na français elobi. Bakufi kati na masumu na bango. Elikia ezate. Mpe elobi ete kufwa. Mpe kufo na mibale ekoya mpona kozanga lisekwa. Kansi Bible elobi ete Yesu asekwi. Tala na verset 20. Na verset 20 elobi mpona Adam nde na verset setu 22 elobi Nzambe lokola na Adam yonso bakokufwa bobele na Klesto yonso bakozwa bomoi. Amen. Na Adam po obotami na bonzoto okokufa. Mena kati na Klesto oyambi Yesu nkolo mpe mobikisi Bible elobi ete ozana bomoi.
bobele bomoi oyo na kopema te, me ozali mpe na bomoi na seko. Yango wana Bible ezali koloba ete mpona bandimi soko bakufi biso bandimi tolobaka ete balali mpongi. Amen. Eza différence. Po bantu baza kati na masumu na bango elimisami te, soko bakufi baza kozela kaka kosambisama mpe kobwakama na libeke na moto mpe kozwa kufwa na mibale. Yango wana tolobaka ntango yonso na matanga, soko obotami mbala moko okokufa mbala mibale, okokufa na o na nzoto na o na molimo. Me soko obotami mbala liboso mpe obotami lokola Jean, Yesu alobaki na Nicodème na Jean chapitre 3, obotami mbala mibale oyambi Yesu, okokufa se o na nzoto me oyo na molimo okokufa te. Amen. Me soko Yesu ayilelo mpe adu yo na bomoi na yo na ngai, tokokufa lisusu te. Lakisa ngai bantu mibale na Ancien Testament oyo bakufaki te me bakendaki direct epai na Nzambe. Enoch na nani? Eli. Ezali boyo. Enoch pe Eli bango bamonaki kufa te, Nzambe azwaki bango na bomoi, bazali exception. Me Yesu Bible elobi ete azali mbuma na liboso na basekwi. Amen. Avant ye muntu mususu asekwa nano te, Yesu azali liboso na kosekwa. Bongo tomoni problem na biso oye kabuli biso na Nzambe, tomoni masumu na biso ezali na lifuti nango lokola Romains 3:10, Romains 3:23 elobi lufuti na masumu ezali kufa. Kansi Nzambe azana plan na Nzambe ezali kobikisa bantoyo bakufi kati na masumu na bango. Amen. Nzambe azana plan. Tolingi kotala plan na Nzambe bana na verset 1. Thomas Paul alobaki plan na Nzambe mpona bantoyo bazana problem, bantoyo esengeli bazwa conséquence, bantoyo bazali na kati na sango mabe, sango malamu pe ezali. Amen. Verset 1 ezali sango malamu. Elobi Thomas Paul alobaki bandeko nazali kokanisela bino sango malamu. Amen. Eske ozana matondi mpona sango malamu? Elobi oyo esakolaki ngai bino, oyo mpe boyambaki yango. Omoni sango malamu esakolami na eglise oyo mingi, me bamosusu bayambi yango nano te. Tala procédure. Efo sango malamu esakolama liboso. Eske yo lelo lokola oyi na eglise na bozongi na yo, eske okosakola mpe sango malamu epai na bantu mosusu? Eske okozwa ba verite oyo 4 points oyo pe okopesa bantu mosusu ete bango pe babika? To yo oza inquipe pona bantu bazokena na lifelo. Oza inquipe pona bantu bazaki baklesto me bazongi kati na masumu. Bible lobi Nzambe apesi biso ministère na réconciliation, na kozongisa bantu epai na Nzambe. Amen. Apesi bobele pasteur te, apesi bobele badiacre te, apesi biso yonso na église. Ngai nalingi kosenga bino ete na yenge koya invite mutu moko aya na yo. Amen. Invite mutu moko aya koyoka liloba na Nzambe. Eske na poso yo invite nani koya na ndako na Nzambe? Eske ngai na invite nani? Na invite mutu moko. Pe nalingaki kokena kaka na Avenue de Colline, na moni bapaya mosusu, couple mosusu, baza mpusu mpembe me bazoloba balingala lokola ngai na yo. Nalingaki kokuma na ndako na bango, me nakumaki te, nakanisi poso na ko invite bango lisusu. Na invite bango deja mbala moko. Po na yebite soko ba yebi Yesu.
Mais est-ce que yo nangai tozana souci na kosakula na kopesa liloba na Nzambe ntoma Paul elobi esakulaki ngai bino oyo mpe boyambaki yango bamususu bakoyamba bamususu bako boya eza choix na yo Nzambe apesi yo choix yamba boya ezali choix na yo yango oyo bozali kotelema likolo na yango yango nde sika totelemi na fondation na Yesu Kristo libanga na bomoi likolo na liseko na ye botelemi likolo na yango oyo mpe bobiki kati na yango lobiko na biso ezali mpona Yesu mpona liseko na ye bozali nano kosimba sango malamu ngwi kosimba yango ngwi telefone oyo banda nazwi yango elingi kokukisa mbula moko me na ngai nayebi ekwei bobele 2 fois na maboko na ngai nasimbaka telefone oyo ngwi mpo nayebi ete soko epanzani ekokute ngai cher mpe telefone oyo natiaka ngo mpamba te na poche mpo nayebi ete mutu mpe lokola balobaka bankolo yango bakosala nini bakozwa yango ifo kosimba yango ngwi kosimba boye te me kosimba yango mpenza ngwi yango nde tozali kosimba liloba na Nzambe tozali kosimba yango ngwi na makasi tozali kolemba kosimba yango te po ezali na yango nde tobiki mpe tozwi bomoi na seko soko te bondimi bobele mpamba Nzambe liboso na pesaki bino yango edzwaki ngai na nkolo akufaki pona masumu na biso pela moko elobami makomi souligne yango na Bible na yo sango malamu ezana 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3-4 akufaki pona masumu na biso lokola elobamaki makomi mpo ete mpe akunami mpo ete asekwi na mokolo na misato pela moko elobaki nani makomi elobi makomi elobi yango na Ancien Testament makomi elobi yango ata na Psaume chapitre 16 verset 10 elobi mobulami na yo akomona corruption te akomona kopola te elobaki yango Yesu alobaki bobebisa ndako oyo mpe na nsima na mikolo ekotongama lisusu amen azalaki kolakisa mpona bomoi na ye oyo akokuma sacrifice mpona masumu na biso bongo tomoni biloko oyo na mutuya oyo biso tosimbi toyemba nano nzembo oyo ezali sango na ngai tochange ete Yesu akufi toyemba Yesu asekwi oyo ezali nzengo na ngai Yesu akwekwi tina na yo oyo ezali nzembo na ngai Yesu akufe liyo mabe amen sango malamu ezali yango mais sango malamu ezali ko continue ata elobi yango na verset 3 verset 4 ata elobi yango na Ancien Testament ba prophétie epesamaki mpona koyana Mesia mpona mwana na mpate na Nzambe ata na Psaume chapitre 16 verset 10 okotika molimo na ngai na esika na bakufi te ekopola te ata Yesu alobaki yango na Jean chapitre 2 verset 19 buka tempelo oyo pe na nsima na mikolo misato ata na verset 22 Nzambe lokola Adam yonso bakufwa boye na Kristo yonso bakozwa bomoi amen
Est-ce que bantu yonso bakozwa bomoi na seko? Non. Mais ba oyo yonso bazali kati na Kristo bakozwa bomoi na seko. Ok différence? Bantu yonso bakozwa bomoi na seko te. Bobele ba oyo baponi plan na Nzambe. Ba oyo balobi oui. Nandimi Nzambe yotindaki mwana na yo na likinda akufi mpona ngai na yambi enkolo pe mobikisi. Bobele oyo bandimi plan na yo. Me plan na Nzambe esuki te kaka kopesa biso bomoi. Plan na Nzambe eleki munene ke kaka bomoi na seko. Ngai namoni ba pasteur mingi basuka kaka kote ya plan na Nzambe mpona lobiko, me bateyaka te koma sikoyo Nzambe alingi nini. Sikoyo najui bomoi na seko, Nzambe alingi nini? Abikisi biso mpona koservir ye, mpona kosala ye misala malamu. Ata na Ephésiens chapitre 2 verset 8 à 9, abikisi biso na ngolu mpona kondima. Mais verset 10 elobi mpona tosala misala malamu. Amen. Ete tobota mbuma mpona ye, tosepelisa ye. Bongo na verset 24 elobi programme na Nzambe ezali ete akobebisa lokumu yonso, autorité yonso, bayini yonso oyo bazali koyina Nzambe, bazali koyina Yesu, bazali koyina yo na ngai. Nani ayibi tangela ngai bayini misato, bayini molimo na yo na minute oyo. Moyini nini? Nzoto na yo moko. Ezali enemy, eza moyini. Satana ye moko, aza tata na lokuta, aza moyini na molimo na yo. Penani lisusu. Mokili oyo tovani kati nango. Mokili oyo na lingaka tango bayembaka mwanze mwana. Amen. Mokili oyo ezali kobenda biso, eza lokola courant, ezali kobenda biso na banzela mabe. Eza moyini elingi kobebisa biso na molimo, na makanisi, na motema, na conscience. Elingi te tokena na lola, elingi te tokena na kosambisama. Na verset 25 elobi moyini na suka kufwa. Nano kufwa ezu elonga te. Nano Yesu avandisi kufwa te. Atiki kufwa etambola na mokili. Mpe ezali kozela na yo na ngai. Me promesse epesami ete Yesu akolonga kufwa, akolonga ngo. Promesse epesami ete oyo ezali périssable, oyo ekobeba, ekopola, ekokuma impérissable. Na ibite so na tangi malamu. Boboni yango kuna tableau. Oyo ekopola, ekolata kozanga kopola. Wana ezali promesse na lisekwa. Promesse na lisekwa ezali na verset 36. Elobi promesse na lisekwa esengeli ava nkona ebota esengeli ekufa liboso. Tala, nkona na masango, nkona na manga, bankona oyonso eza nkona esengeli ekufa liboso, na nsima ekosala nini? Ekozwa bomoi. Pe yo na ngai tokoki kosangula, Bible elobi makila mpe mosuni ekoki kosangula bokonzi na Nzambe te. Amen. Amen. Ekoki te. Esengeli liboso tokufa. Na nsima na kufa nde mbuma ekobima, nde lisekwa ekosalama pe tokozwa nzoto na nkembo. Tala na verset 45. Nazokena kaka mbango mpona ntango. Elobi Adam apesi biso nzoto oyo na nzoto oyo tozanango mpe oyo na masumu. Me Adam na nsima, Adam na liboso mpe Adam na Adam na nsima nkomne nani? Yesu Kristo. Apesi biso molimo na bomoi. Tala Nzambe azali na plan. Azana plan mpona biso bantu na masumu.
alingi tokufa na kati na masumu na biso te. Deuxième Petro na kansi 3:9 elobi nzambe aza na motema molai, alingi mutu moko abebisama akende na lifelo te. Alingi bantu yonso baya na lobiko, alingi bantu yonso bayamba, apesi bantu yonso shwa, apesi yo shwa lelo mpona kobongola motema, apesi yo shwa lelo mpona kosalela ye na kati na lingomba oyo. Shwa na service. Tala chaque ba membre na église na yo kimpasi na église na biso. Na yebete tozui ba kumakasi pe ku oile kimakasi na kobongisa pasteur na biso. Me tolemba te. Biso pe ezali koya. Me tosala elongo. Mosala na nsango bomoi ekokenda kaka liboso te mpona pasteur. Oui. Nandimi ete pasteur aza fungula mpona lingomba soko ekozala na moto mpe bomoi mpe kotosa liloba na nzambe. Nandimi ete pasteur aza fungula mpe na kati na eglise oyo tondimi ete nzambe akopesa biso bafungula. Amen. Ekozala bobele moko te. Amen. Tokozala bafungula po na Bible tango batiaki maboko likolo na bakambi batiaki bango mibale misato minei selon ebyangeli na nzambe selon bosenga na lingomba. Toyekulaki yango leadership pluriel. Amen. Me esengeli biso yonso tosala elongo. Soko ba pasteur balembi, ba diacre balembi, bandimi balembi, mosala nini na nzambe kosalama? Mosala ekolala. Esengeli tosala elongo. Tomoni pe mpona plan na nzambe moke, tomoni pe lisusu mpona preuve. Tala preuve ezali kobana, preuve na liseko na Yesu eza kobana na verset 6. Elobi na verset 5. Mpe ete amonani na Kefa, preuve, Petelo amonaki ye. Nasima bazomi na mibale. Nasima amonaki na bandeko nkama mitano na ntango moko. Na ntango moko 500 personnes bamoni Yesu. Oyo asekwi, oyo azwi nzoto na nkembo. Mingi na bango bazalaki nano na bomoi. Nde bamususu bazalaki kolala, basili kolala mpongi. Nansima amononaki epai na Yakobo. Nansima emonani na bantoma yonso bamonaki. Bantoma yonso, bapotre yonso bamonaki Yesu. Amen. Menani alobaki ngai na kondima te soko na monite. Komne nani? Tozala batomate. Amen. Toma alobi ngai na kondima te soko na monite. Tozala bantu na kondima. Ete preuve Yesu azana bomoi. Yesu akena likolo alobi ange alobaki lokolo bomoni Yesu amati na mapata akozonga kaka ndenge moko mpona kozwa lingomba na ye. Amen. Bamususu basi bakufa, bamususu mpe bakozala bomoi na mokolo yango. Eske mokolo yango toyibi yango? Toyibi yango nano te. Tokene komona tomona nano elaka oyo nzambe apesi. Donc nzambe alakisi biso na 1 Corinthiens chapitre 15, alakisi biso numéro 1 problème na banto sango mabe. Kufa ezali koya, kopola ezali koya, jugement ezali koya, masumu ezali kokanga biso tokokuka masumu te, eza problème. Mais nzambe alakisi biso plan na ye. Plan na lobiko na ye kati na Yesu Kristo, kati na liseko na Yesu. Mpe nzambe alakisi biso ba preuve. Ete bantu ba monakie, ba simbakie, ba monakie.
tango azali komata mpe azali kotika grande commission ete bokenda. Est-ce que ndeko ozokenda? Est-ce que pasteur Daniel azokenda? Est-ce que badiakre bazali kokenda? Pasteur na biso, pasteur Moyo mpe pasteur Davidi ezalaki na le même jour. Tozalaki awa libanda sika komite na ekutanaka na badiakre na ba pasteur Moyo alobi na komite alobi ngai efuna kenda kuna koleka kenge na tatabata efuna mona bandimi wana mpe na lemisa bango mpe avant yango efuna kuma na mboka mususu kuna soko Chikapa na kuma na Chikapa bamona film na Yesu. Frère Charlie atambolaki na bango, Papa Mulando atambolaki. Est-ce que yona ngai pe tokoki kotambola? Est-ce que tokoko kuma na tatabata mpe tolendisa bandimi wana? Lelo sambela kawa initiative nini yoki kozwa ete maloyo ntango tata Mulando azokenda olobi ngai pe nazoluka mwati kena ngai soko église pe bakisa mwa iloko ngai nalingi kenda kote ya bango. Amen. Nalingi kokenda kolendisa bande kwana. Pasteur David alobi ngai pe nakotikala na nsima te. Ngai nakokenda kote na Bakongo. Ngai nakokenda na Kilemfo. Pekino lelo nalingi komona babisiko wana mibale nzambe nana wafunguli porte ete nakuma. Est-ce que yokoki kokenda? Est-ce que yokoki kokenda na voisin na yo? Est-ce que voisin na yo nano ayoki sangu malamu na monoko na yo? Est-ce que amona nano Yesu na bomoi na yo? Est-ce que amona bizali na liseko na kati na bomoi na yo? Ezali tuna yo na ngai esengeli totuna. Problem na mutu. Plan na nzambe. Preuve Yesu asekwi azana bomoi. Preuve ezali. Nangao alalaki. Yesu asekwi. Metomoni lisusu eloko na mutu ya promesse. Promesse nzambe apesi biso ezali na 1 Bakorinto chapitre 15 verset 51. Totanga ngo elongo. Tala nazali koloba na bino likambo libumami. Biso yonso tokolala te. Biso yonso tokolala te. Kufa na mondimi eza kolala. Nde biso yonso tokobongwa na motino mususu. Amen. Na nzoto yo incorruptible. Tokobongwa na motino mususu. Na mwantangu moke na ntangu na kobwete na liso. Tala na bweti liso. Kaka na instant Yesu ai tangu na kobongisa ezate. Tangu na koyamula masumu ezate. Tangu na kokitisa kopo na masanga ezate. Tangu na butu na kati na masumu. Olobete nabi manano na ndako yango sika masumu ezali retard. Yesu ai. Amen. Ekozala boni mpona yo na ngai. Tango masia koya lisusu toko yeba yango te. Ye akobi melabiso kwasa ndekondi melaka ye laka Yesu lelo zila lobite potokota lela Yesu solo ndekondi melaka ye. Elobi kuna lisusu elobi na mwantango moke na ko bweta na liso wana eko yulela kelelo na suka nzambi kelelo ekoloba mpe bakufi bakosekwa na kozanga kopola. Na kozanga kopola bakosekwa. Amen.
Nzambe akopesa bango nzoto na nkembo. Pasteur moyo akozwa nzoto na nkembo. Papa na ngai, papa, babi, grandpa akozwa nzoto na nkembo. Amen. Ba oyo yonso batiki biso bazali kuna likolo bakozwa nzoto na nkembo. Lisekwa ezali. Mpe biso tokobongwana na mutino mususu Nzambe ekoki ete nzoto oyo na kopola elata kozanga kopola. Mpe nzoto oyo na kufa elata kozanga kufa. Mpe wana nzoto oyo ekopola ekolata kozanga kopola. Mpe nzoto oyo na kokufa ekolata kozanga kokufa. Bongo liloba likoka oyo ekomami ete kufa esili komelama na elonga. Kufa kolonga na yo wapi? Kufa eswili na yo wapi? Eswili na kufa ezali masumu. Pe nguya na masumu ezali mibeko. Matondi na Nzambe oyo apesi biso elonga na nzela na nkolo na biso Yesu Kristo. Bongo bandeko na ngai, balingami totelema ngwi, toningana te, tosala mosala na nkolo tango yonso awa eyebi biso ete kati na nkolo mosala na biso ezali mpamba te. Amen. Kati na nkolo mosala na yo eza mpamba te. Mosala nini yozo salango mposo eleki. Soko na toni Yesu nalobi Yesu yibisa ngai ata na vision, ata na ndoto, ata verbal yibisa ngai na bani kotanga liste na bamambre nani adwi libonza epai na yo pona mposo eleki. Bamususu oyo totiaka motema te, tokanisa ete basalaka Nzambe te. Yesu akoloba ye mama wana, leki wana, mwana wana, jeune wana, papa mokolo wana. Po Yesu ayebi verite. Amen. Biso tokoki kosala kolo na miso na banto, me Nzambe atalaka oyo tosalaka longo na motema. Ye ayebi yango. Ayebi mitema na biso. Tokokosa yete. Ayebi yango. Yango wana elobi ete epesi biso totelema ngwi. Boningana te. Makambo mingi na kati na mokili oyo ezoningisa biso, elingi kozongisa biso nsima. Tozala te kopusa bamipepe. Liwa ekoya. Pasteur Daniel akokufa mpe nayebi te ka. Lelo lobi kokoma te soko na kofi. Yo mpe kokufa poasa. Me Nzambe apesi yo nano mpema. Mutu yonso nalingi 1, 2, 3 zona mpema munene mpe obimisango. Zona mpema bongo sala na toke lisoso. Amen. Tala Nzambe apesi yo mpema. Ba oyo baza na cimetière lelo, ba oyo bazo yana bango na ba cercueil, bakoki kosala ngo te. Me yo na ngai tokukaki. Ata na micro eyokanaki ete Pasteur Daniel aza na nini? Azwi mpema mpe abimisi mpema ezali na nguya na Nzambe. Ezali na ngolu na Nzambe. Ezali na mawa na Nzambe ete ngai nakoki kotelema liboso na bino. Ezali mpona Yesu Kristo. Tosalela Nzambe. Tolema te. Totinankamaka te na chaque mopepe koningisaka biso kozongisa biso na nsima. Bosala mosala na nkolo. Natuni yo mosala na nkolo eza nini? Mosala oyo yo okoki kosala nkolo eza nini na ntango oyo? Awa eyibi bino ete kati na nkolo mosala na biso ezali mpamba te. Amen. Osaleli nkolo eza na litomba. Yesu alobaki na Jean chapitre 11 verset 25. Ngai nazali na lisekwa mpe bomoi. Amen.
oyo akondimela ngai akokufa lisusu te. Amen. Jean 11:25. Na emoniseli nalingi kotanga ngo kaka bino nyonso bozwa kaka emoniseli chapitre 5 ezali likanisi kitoko mpe bosouligne yango na Bible na yo. Fungula Bible, tia mwa elembo na emoniseli chapitre 5 verset 9. Bayembaki loliembo na sika, obongi kokamata munkanda yango pe kokangula bilembo na yango pe po ete obomaki mpe na makila na yo osikoli po na Nzambe bantu na mikili yonso na minoko yonso na bibolo yonso na mabota yonso mpe ozalisi bango bakonzi na banganga po na Nzambe na biso bakozala bakonzi na mokili. Amen. Bible elobi ete liseko na Yesu ekumisi yo na ngai banganga. Loba nano ngai nazali nganga. Bo toloba ngo nano ngai nazali nganga. Bo tango tokanisaka nganga tokanisaka mpe banganga oyo na mabe mais toza nganga tozali ba prêtre. C'est ça doctrine ba baptiste, prêtrise de tous les croyants. Tozali banganga tosala Nzambe na kinganga oyo Nzambe apesi biso. Na Baloma chapitre 10 verset 9 elobi tokotanga ngo po nasepelaka te kaka ko cité me kotanga ngo na Baloma chapitre 10 verset 9. Soko koyambula na bibebu na yo ete Yesu azali nkolo mpe okondima na motema na yo ete Nzambe asekwisi na bakufi okobika. Nzambe asekwisi na bakufi ondimi yango. Soko ondimi yango pe oyambi yango nano te lelo ezali mokolo malamu na kondima yango mpe koyamba yango. Soko oyambi yango yebete ozali nganga. Yebete Nzambe alobi Yesu alobaki na Emoniseli chapitre 22 verset 12. Emoniseli chapitre 22 verset combien? 12. Alobi tala nazali koyanoki mpe libonza na ngai ezali epai na ngai pona kopesa muntu na muntu lokola ekoki na mosala na ye. Bandeko tolemba te, topota mbango te na kobeta kaka maboko, topota mbango na koyeba ete tozali kopota na kati na course moko spirituel, na kati na etumba spirituel mpe esengeli totambola na elonga na Yesu Kristo. Bongo tokokitsa mitu mpona kobondela moko na moko. Landa Yesu na